fort. Yasmine. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Mais yo, na epsi zela ngai na zoya. Luka place au fan. Ni place man ezali luka yango. C'est quoi Rabi, tu peux changer raté comme tu es un village, il faut te faire la place moi il y a bien té. Non mon est à propre, hier on a préféré non. Ah eza propre na boité et dépend pe na bat. Ngona otuma de no na na te hiti. Oyesinga na yamba na ye na zo okoluka ta mama lewa mo place moko ya secret ça moins cher. Ah au moins na secret 3000 francs. Non, ça 2000 francs, 3000 té. 2000 à 3000 ndenge moko. C'est quoi Mélanie? Na bimka na 2000 francs, et bien tam sous to so ma cité 500, à peine à millier à 500 000 francs pour le transport. Mais t'es qu'il y a une antenne aussi à dedans. Il y a une place moi c'est un peu propre. Mais la monnaie à mon sac. Non mais là t'es problème t'es le bana. Mais là qu'elle obsolète. Dis ma quitte. De mes kitty. Bacha la musique. Bon, n'habitez, n'habitez. Disons. Lorna. Nini. Oh. Bon, elle a monté qui est là qui est gauche. Rabi, il y a quand même choqué. Non, mon entourage on a bien. On dirait qu'on a un retard. Oui. Hein? On dirait qu'on a un retard. C'est-à-dire que c'est un zine. Oui. Zine. Ah, Rabi, question que nous nous posons. Tu es tout net. Rabi, aujourd'hui, on dirait que nous avons un yo kaka. Ce que nous avons un yanani, est-ce que vraiment c'est normal? Hein? Balanga janini no. Vous avez un gars na boité, mais ils ont na place na. Est-ce que ngana epsa ki ozwazim? Mais Rabi, eza faute na yo parce que na village tozala boité, na village on va leur respecter, mais ah depuis hier on va exagérer na ngoma kasi na ndepe na ye ko se retrouver. Bon yo yebite nini to okezwazim ndengo na vraiment. Hein? Ah. Yasmine, place pour dire au fanda, il y a pas si. Colia, n'en parlons pas. Nous avons fait l'effort, autant que nous aussi, ça t'a étude. Alors, nous avons fait un peu de ça na place na ngai Yasmine. C'est pas nga na osande. Nga mona bana ko yebiso mais na moni ke awa on dirait n'éviter. Bana ka na bana ko yebiso depuis to ya awa yo mondo zo lexa so binde. Katika na makamwana. Oh, kuna kazi na yo. Ko mo condamner nga siko nga na osande. Ah, non ça c'est condé. Nous comment expliquer nga yo so to na place te mais so yeba e bon, il fallait pas quand même plus yeba nde makamba ngo ko. Kuna ajno Yasmine opoyi bate nini okosala vraiment pour choisir nité hein? Non yeba nde peut-être que so ezala ni nde na ngena yeba matiti ngo awa zamba ngo na okeko nde baloma. Siko ozotanga, siko na bazemi osuka nde nanda kwa batu yebisanga. Bête ya moto aza bien to ya moto aza na problème. Maman ya lembi libala na koza manipuler te pona bala tatu mobo aza na mbongo aza na bozwi libala ngo na lembi ya mama nga na oya na nga a na bilamba na nga na biloko nyonso ngo na yebisa yo po ba ko manipuler nga te ba sebeki ba ba finga na quartier ba ba sabo yebo ko mobala ngo yasu abando sabu zoba mama poani po yo ka sangoke awa espace plus ala kaka to ba bombela ku espace soki mosi moko bimi na libala ayena na pete tala messi nazaka mama zoba te soko aki pona ko informer ngai information na échoué ozoyoka kaka ndengo zoloba wana simba makolo banda kozonga
ore yo benga ngai ke mama ya katala ali kambezo le kaboy yo zo ya mbango informer ke na lembi yo ukansa libale za ka mili ke melina sukali mama neko yebisa mama pasi onga na omona kuna na libala ana mama na suba na onyoka mamingi pusana nuboya po yo za position ko vana kiti pamba mama yango liloba biso totia bio na église kuna botiaka ngo na matoi sima ebimi na mopepe to ekotaka na matoi mpe ekotiti na kati ya motema merci yo tenga na kopesa conseil awa navandisi yo na église tozobondela donc seke bino boyokelaka baboti oyo babota bino biso bamama bino molimo toza bakizengi je regrette ma fille soki nayokela mama abotinga nanga naya pana oti oza mama olakisanga liloba zambi oza mama ntango nyonso nakweyalaka na sa makolo na yo mama omona oyo baosala mwana te yo na kimika epa na yo mama na nga okimi te olobi olembi olongoki lozwa biloko na yo oya c'est-à-dire obima libala merci mpona oniokwama est-ce que yo oyebi natuna question moko boye otanga histoire ya jardin d'Eden na genèse oyebi yango ntango eve apesaka adamu mbubu nzambe agangeli bango abengaka nde adam est-ce que adamu tasulukaka apesi bango etumu oyoki esika adam loba ete nzambe lokwa mwasi ya misika makambo na bengani ye boyo mpona kobota olingo obima na ndako ya libala mpona bato balobi adam abenganaka eve yo tato abengani yo mama na ngai mwana na ngai na kobenga o botika kopesa accès na diable po boyokisaka nzambe soni humiliation Jésus azwaka na croix eleki oyo ozozwa pa basemeki na bata mokili yo batika o bolungu na miso ya bato babwakela osoi na elongi balatisi yo ekoti ya nzube ozwi nini sete na mopanzi na yo kasi yango wana sikoyo bible elobi toza baimitateur ya Christ vanda kimia l'éternel akopesa bible elobi ntango na Exode 14 wabi gardez silence l'éternel combattra pour vous ozoyoka zonga kuna ngai lobi tokoya tokoyoka bandeko mosusu na église tokoya na ndako omoni bino basi ya mabala lelo bokomoyokisa nzambe soni okomopesa accès na diable toi tu crois que ceux qui yo bimi vide wana babana kozelaka oti ntango yo kozonga tala ne donnez pas l'accès au diable lelo basi ya mabala tozo ko se précipiter na sala boy na agir boy na sala boy mais tango mobala ko réagir si mon moni ki abwa ki singai rentre dans ta maison pesa gloire na Nzambe aux la femme insensée aux la femme sage allez retour maman ete ma passe maman pona yo maman na su pona Nzambe rectifier parole pona Nzambe maman pardon maman na fuka mais maman lobi ya to ya lobi pona Nzambe pona Nzambe kende lala bondela lala liya soki ya kolia ezali biso lobi na luka mandeko msuto ko ya ça va oh, merci beaucoup aux un transport bon ya kende la paraba mon appelé vedi ma belle na ebisio vitesse wapi ko le catalyse aïe 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 est-ce que tu me vois? Aïe aïe aïe. Est-ce que tu me vois? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Papa liputa. Papa liputa. Ah, kokata azana limite. Suga maman. Pesa ngona masomo. Allez. Wani on vantara soko kasi baza sigate aïe 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 ebiso mwana mwasi oui na telle émission na satine na José de Londres sida bilele Yasmine motema ya flore te motema na te et les autres, quand même. La couple José de Londres et Yasmine. Et les autres. Les autres. Bango. Masolo babona ngana maso moni makabula soki na nzete ko sokole émission na uti kozwa mbongo moko ngana osimba ngote faut soit compte à banque ya sika virement direct chez vous nalingi kimia ezala na famille nalingi kimia ezala na famille lobi na butu nalali Alain Kake aza na Suisse ye na mama Mundibu Makese baza mama Mundibu aza na Allemagne na koloni kuna mama Elise Matono babengi nga pona problème mwana na boyi na makambu na boyi na mindondo noko e soki bino bokamata mwana na nga bokanga ye abota te
Noko. Fongola mwana nanga. Ngala za ngala bino zali batabandundu. O na ko bana noko. Na nina ma problem te. Elu ko ba problem. Fongola mwana nanga. Koba. Nako yo kayo. Na yimite likambo yo ufandili na ndako. Ulubi ngunga yaka izali panondo binanga makamya msoto. Uyibi makambo ubanda ngoka. Ngana fungulile yo njira. Wana zali ndiku nangai. Ukana nandoki tenga ubinga nandoki nandengi. Mwasina ya zali ndiku nangai. Bana wai buzubuta. Bazali bana nkasi wo yangai. Mwana kasi mozali na respect yo okokanga bana mabota yo moto kangie koba yo no tenga ndoto yo moto kangi ngai o na kola kisomo sababu sanga pe loko te koba ngai na bilo yo zali ndoko limbisa ma pala kisomo sababu kana zali ndoko me yo buzali tate yezuba nana seta tata yo uzukana tambongo talanda kundengi zali eske yo ukuki kuzanga mbongo ulungu da pwana uya kupeza na familiari ya batagana ngapi badi ya mbongo yo Neti Florentine. C'est non, oui. Et là, on a l'ingénieur. Sincérité. Non, on a un compte à banque. Voilà. Il est sincère, mais il a un message. Avant Messana, ils allaient à peine à débit. Mais oui, c'est ça. Mais si vous avez Messana, non, mais montant où ils en ont continué. Montant. Vous avez montant. Ah bon, mais yo, il y a plutôt ça, là, tu reçois combien? Si on a retouché rien, nous sommes à compte. Bon, on a gérant. Bon, on a gérant. Gérant, tu n'as pas géré plus que Mickey. Ok, là, on est pas bête. Ça peut sa lumière. Pour récata na yazo pesa lumière. Parce que vous allez belle ngwala. Mais oui, il va rappeler pas les alliés. Na mulilo mona mutakonzi. Ah pembe. Ito pa muki na nini na bachani filmer lisusu na cara. Filmer mutapa muki. Oh, ça pembe. Ah mais non, laisse tomber dit. Vous en avez pas masuki na vie c'est malheureux. Ba masuki na vie. Vous en avez Massoudi na vie, c'est malheureux. Ah, Massoudi n'est pas porte bonheur. Moi, elle m'a fait craquer la tête, donc. Ah bah. Donc, na comme na barrion. Ah bon? Des gros mots là, les balili. Barrion. Oh non. Trop. Disqualifié. Je m'attendais pas de ça. Elle m'a saoulé vraiment. Franchement, vraiment, il y a de Londres. Et Simba, il y a trop. Santé. Comment 18 fois la journée? Oh, 18 fois la journée. Il y a solo. Alors, à propos, ça n'a qu'à auto bengango, n'a s'est trompé numéro. Ok. Voilà, maman, ils avaient raison. Ils avaient assez trompé. Bon, la numéro, non. Ok, fais ça là-bas, on a moitié au langue, fais ça la moitié au langue. Ngai ngana mutia babenga oni. Makambo lobi zali ya normal. Yo atakasi na bien omelate. Nani azali wa mama Yenga petrol helmet. Lelo na kombe mangambo wao. Udingo sana nini na petrol? Na yiri makambe bitumbate. Fongola mwana. Kufungula mwana ngana zotalisa yonde. Yo ba verite mwana boka so mwana nga bota. Ngana kan kala oyibi songo zulu bente wana buku pesa ngakanda. Ambo. Ngana ukanga ngana zali ndoki. Ngana komna kana yo komna kama te. Nakola kisani. Koba ngana fungula yo. Ndikuna ngai wana kukamata ukoma kubutisa bana ndengi lukura basosu. Yo pesa mbongo pa ya nani? Uyibi de pa na biso izalaka. Soku kamata mwasi ndengi wana. Mwana waibu ute busu mbongo mwana il faut ya na familial. Yo kamata mbongo mwana udia. To inyosi zali kintokite izali kutimi ya familial na bisu. Ça va, nako pesa $100 sikoyo. Ngai. Kaka nako pesa $100 sikoyo ko pesa bandeko na bino. Alors mwana ngabota. Wana ngai te. Wana kenda. Soko saka na ngai. Nako. Nako tumba yo. Wana ngate. Wana ka yo muko. Yo mi ngai te. Oyo ka sangote. Ngana ya ebine makamna sana mboka. Soki boye bakangati bakoye bangai. Soki mwana na botu da pesa $100 mwana na botu te. Koba. Nako, tumba yo. Yo bi yiba ndila ya buta ya mwana no bizai na maboko na yo. Ambo. Landira soku bandi ulandira yo bi kubima na kati. Ambo. Bo siko yangwana na zuluba koba iloko zuleki na ngai yo kuki kukanga ngai ndoki te. Izo saranga pasi ndengu zubinga ngai ndoki. Tana libuta na bana nga nani. Nani yo zanga mabuta. To nani yo bandanga na banda kubuta. Nani yo sha kufilinga na libuta. Salinga pasi
isalinga pasi ezali makambo akoloba kaka biso mibale elimbisa yo mpe likambo kokotela motema yango te ulubi ngai mabi nakopesa desa sala makambo ezala malamu te ngai mwana abota vandisa libuta benga familia omoni sobana yo ozalaka nango lisusu nakolisa bobota nani yo ozali noko ozali na desizio koloba ozali de noko ozali na desizio te ngabi soki nalubi te upesanga mbongo ngai natolakisa yo nzela osala benga bandikuna benga banokuna azali bilo banokuna ale bima na ndako tema bima na ndako kenda ndako bima na bina yo na bima nkolo okomi obelisanga batension soki alikamuke ya tosolola mopandi yaka na mopandi ata me sikoyo na ndako tosolola ndeni boyo oza mwana moke eza bongo te nde eza nanga deya nakendaki kose renseigner bayebisinga mpo tolongola yango septembre bika koyaya sikoyo ozoganga makasi boye nazopekisa yo te opekisanga nini kasi parceke biso mibale fo tosala ebongo yo moni yango nini babikena kutu wana nde eza ya moins cher babi wana nde kutu eza ya moins cher oui $70 rabi wani nango sikoyo classe oyo nakata mpe en plus soki nayebike lelo oyo nabota bon ça va kasi parce que soki déjà opesinga de afika ndako okamwela parce que soki lelo oyo nayebike no nabota dépense oyo depuis mwana aza na libumu ti abotama ti akola eleki $70 so efoire combien mie bopesinga $70 wana ke na longoli yango tolongwa na charge wanakozwa 70 yango wapi na mito me odébrouillaka nadébrouillaka mpona futelo bafre académie siko nde naza natekika biloko ya 8500 sikoyo naosala calcul sela en calcul napesa mongo alikelemba nalongola mwa bénéfice fo tosomba susu dendo ale nafuta billet ticket taxe tofutaka na ozoyebisaka makambo ya 8500 wana naobike kobetisinga motu makasi rabi 8500 tosala nango nini nakobanda na nini vraiment soki nake na hôpital yango babanda na nini rabi mpo ni ozosala boye vraimen ozonyokolanga boye mpo ya nini papa na ngai yo trouve solutiononyokola ote yo mwa mwasi ya mokolo yo olingaki ozala na bastratégie technique nini ya koevite ya nini tika biloko wana rabi omana nanga na nini makambo neti mwana mwa moke neti tala rabi na miniti oyo nayako na tana te naoyoka pema nayako na tana te pema deja kaka boye ekomi naokoka te tolo yo ozobeka eza liyanzi ekomi te na mapema baje yo trouvelenga nde solution mpona na mbongo te mbona mpe soka 8000 yango mpona ozwa yango ndeye nini naosala nango nini ko rabi naosala nango nini yo trouvelenga solution kosenga nanga nelo mosu na okoloba nga mpe na solution mosusu te rabi tika osala no makambo na nko boye ko oyo eza osala yango na nko franchement osala yango na nko osala yango vraimen na nko rabi trouvelenga solution so oteka nini nayebi te yo pesa $70 tika lipopo na oteka yango combien odi ozosala yanga boye te so odefaki odino lasingoka na oteka yango combien 3000 francs kitisa ndinga ezabongo te so ebongo kasi so ebongo okotrouve solution na makasi so ebongo so na olongola yango te fano ya na ngai tala ekra place biso mokunga kutu kuna na tv ti lelo ya moki ya noir et blanc donc ndenge oza boye place mopepe ezowuta ezoyebana te nazosanti kake naza na kati ya mopepe oza split mama miyoka soni ko nani foto bisikaka mpona likambo obota ngai neti so na biso na biso tosa fausse couche yo ndima tala ngai ngai nazosalela yo fo wana botaka mpo yo oza lese otina ya nanga mutomolika mnibo ozolia mbongo ya nanga za mbongo ebele aza na mituka
telema yo sala telema yo pangusa mpe nzoli na miso na ngai telema papa na lola yawe bato bayebaki yo lisansambo yawe napamboli yo poto yo opesi ngai yawe nalobi merci pour te yo osali merci papa na mwana kitoko oyo okopesi ngai yo oza malamu papa na kombo na yo mokonzi mobikisi na ngai amen. Mugondo ta omoni ngai nalingi na ngai te na boy na nga makila bana ezali kwa batoli na nga elelela ngai na boy nga ndau na nga longola na nga bazemi te bana nga nyonso na bota bango na tika longola ta zemi te ya mwana moko te oya suka wana monde balanda na bango mbale na boy batu nonde balongola bazemi na kati ya ndaku na nga babima bakelongola bazemi na bango libanda ndaku na ngai omela mai ya pio te non mela mai ya pio ndenge nini na mela mai ya pio po après lobi leta ya okanga ngai na boy na ngai tialali ano tuni ete et puis naye kocomprendre siko makambo aro alobaki na nga eza ya solo aloba na ye bongo eza ya lokuta pasi eza ya solo kanda ayebisaki yo tuna ye ndenge alali wana ndenge alali boye epa na yo eza nini autalongola zemiti ayebisi yo te oza mobali koyeba te nga nde mwasi nayebi soki te mepusala fina ye na libumu wana soki aoganga te so aoganga te pusala fina ye mama kelongo bazemi ndoko te mosusu alingi te lamuka kuna oyo akufela nga bayokanga ngai nga nabota bana nga 4 nasala nini nakufa mpo nabota bana 4 oliko bota tika kolongola bazemi okoki mpe kotika te boni boye ko nga na bana 4 nakufa olobi osi bayoki yo boni boye na bazwa na yango olandisaki ya misato olandisi na ya mine malamu kutu ke nakenda olongolaka nini nazoka vraiment moto ezobetanga makasi vraiment makasi. nazoka nde motu mpasi vraiment makasi tellement batravail ezali makasi nazolala mpe mpe tard yango moto ezosala opesi poko tozalaka boye lopesi nasala yo nini yango nasala yo nini ozobelelanga na parcelle boye nasala yo nini sebininga ya longoli Yasmine Lopez, c'est moi le propriétaire. ekotala nga po aza na ndako na nga akelongo nango libanda mokondo tika baozobelela mpe ozoinsiste Lopez, oza na lupango bato ebele boni boye. Allô Flo? Mais tu traînes maman. Ouais? Ah bon? Arobela makasi. Mais soka zobele yaka na yeto memela hôpital alors. Oui, yaka na yeto kene na hôpital bongo otika mutazobela na ndako boye. Mais oyebi bien que na besoin na mona quand même. Oui. Telanga otika nga mala moi ti soko moni na bandeko bima kuna na besoin ne kuna olaxi na za mourir na ye. Na ba grand rendez-vous na ya Willy Etoka, il fallait tout ça la balle moko makasi. Na ya Willy Etoka ma jolie lamba ki fo ya mbanga. Ba baza déjà kuna menga na tiki kuna ya komona na ye. Si tu as besoin de quelque chose, il faut que tu me dises. Pourtant, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de tintani, des choses. Ne ose même pas bembe, bembe, bembe. Où je bembe wani? Voilà. Oh non, attention. Oh là.
Et tout kindi. Bobby Mara comme ça. Oui. No après hôpital tu es aux hommes ça ingana yo to kimba tout ça masuru là. Ouais, tout ça comme ça to benga Sandrine la Coréenne Gisèle Boumini Fatokoyam. D'accord. Votre nécessité plein où met les trois battes, on monte à la talanga. D'accord. Lopez na yina ona lingaka te na vie na ngeza ki moyibi. Yasmin, $10 oka moko. Oyo moko ngana bomba na ndaku. Yango na yo olingo longolela ngo kusho ya mboka, okoma na kusho ya kini osombela ngo ba poudre opakola. Zongisa malembe zongisa Yasmin zongisa. Pas un bon non, $10. Sambi nanga ye na ki moyibi, na ki lokuta, na lingaka te. $10 na ngola bana yibi yango. Lopez, lobana au moins na c'est oyo yo sanga soni parcelle batu bazé belé boy. Okola kango. Non, eza boy te ngana ozwa $10 no pour ça na ngoni. Osomela ngo poudre. Ozo pakola oyo. Lopez po anini boy ko. Non, ke na $10 no pona sala na ngoni. Yasmin, non, mo kimbalanga za $10 te lo batambuka mwana ba comportement mabe. Olinga banga Joyce mutayibi $10 wana. Yebisa maso Joyce mutayibi yango. Bana ngo bayibaka to kwetela ngo botuto batamboka na ndaku na ngai te. Na ebisi yo. Na alingi makambo oswana ka te ya ba discussion te mbongo na yo na zwa ngoti. Poni ko sa makambo aboy ko Lopez. Yasmin bibi wa mno makasi. Bana ngo bayibaka te. Joyce na ngai yibaka te. D'accord. E boni boy pesa ngo $10 kuna. Wetu soba bolaki moyida salite boy. Ah, oza moyibi, oyibaka. Moyibi. Oto yiba te lo mwa mabe kuna na mboka fu mwa bwaki lota maladi aboma oyo. Moyibi. Ninyo? Fanitika, moyibi wa Yasmin oyo. Akomaka kolia ba charcuterie. Lokola biso to mesana maleo abula fois 200, ye charcuterie na $10 na ko yiba. Ata yo mona loba te. Oh, ayibi on $10. Fanyelo ko tuna yango wana. Ngaba na kota lupango na sina lela mbongo. Olela mama mbongo te menda ko peso moyibe komi bozala bien te. Tala makambo. Ko bana misiebe bon ba ko yiba mbongo. Fanya obebe sa réputation na ngaba. Te na okosela. Na yibi mbongo na ote. $20 yango yo. Longola $10 na yo zomisela $10. Omoni comportement. Na zumbongo na ote. Te omoni comportement mabenga na futi si mbongo. Siko Lopez. Ngana futi si yo lobi ke no ngana yibi $10. Na pesi yo $20. Olongoli $10 na yo. Ozomisenga $10. Na fini. O fini ngane mobali na ngati ka badendo azana mbongo te mobali no azana mbongo ebele yango bimisi $20 pour la kisanga. Ni nateka peka badendo. Pour la kisanga. Yasimi comportement mabebe ngana osepela te. Yebake na ndako ngane na yamba na motema na ngaya mawa na yamba yo. Lesa na kota ndako. Siko Lopez o geste zani. On a yibi mbongo. Nikolo na ngona zongselo mbongo. Ah non, tika ngai. Pona conseil nini bilo mbale bo anda otonga nga awat. Ah tika ngai. Bilo nyosto bo otonga nga awat. Ototongelo ya nini ngo ka koya ya. Mala pes makamna masusa ngo pena ndako poto lobi libanda bat bakoto batongi bino. Mais tu fais toujours ça. Et la nuit j'ai na yebisho no bigeno va à l'hôpital. Chérie. Oui, tu papa, là, ok, là, au hôpital, mais tout le monde a cassé ça. On va plus m'accoucher, ma cassé ça. Soit je m'accouche non, tant que je m'accouche toi, ils ont mis un zota, ils ont nanito la nuit, na yebishi bolo, qui est né à l'hôpital, ou bandangelo, ou bandangelo. Et puis ba yebisa ngai nani comment on fait et nani na maternité nani basala nani mwanda ba kupesa yo ba antibiotique au ba kupesa yo nani vaccin pour mwana azala na nani azala chintak. Mais toi tu es toujours ici à la maison. Mais il faut que tu parles à l'hôpital. Ça peut nous qu'un hôpital, l'hôpital t'es papa. Mais chérie, ce que tu fais là, je ne sais pas. Il faut que tu pars à l'hôpital, tu sais. Nazaku loenga, nous autres zaku loenga parce que nazaku yoka mbembe, nazaku de la coma là je vais accueillir mon bébé. Vous c'est la bébé. Alors qu'il vient à l'hôpital, nous c'est les canons malades, bien.
Mais quand tu dis ça, quand tu parles de ça, tu es responsable. Ah, les jeunes pas toi même bon. Oui, toi, papa, bichoué. Ah non, je suis avec lui ici. Tout débat son passé. Elle est enceinte, tu ne sais pas? Ou dit ne fous. Maman, elle azana jifu, azana zima. Ouais, c'est ça que on ose essayer de. Il fallait que nous hôpital là-bas n'angilo, parce que y a banque ici au moyen bébé yansikaza kuyananzu pour première fois, d'accord? Et mon yango bantu bakuluanga mulwanyi. Oyi bakuja sinji sumba mbuji wa mujimas na sainai mbuji nae sumba koko ni nganye mangombas na sumi ngomba bantu baja parce que wa monyi mamuji ni jifu. Ah, bientôt là, tu dis aussi à détester les bisouji et que Dieu m'a maudit les fous. Et là, commencé là, nani les tintane les choses. Oh, merci beaucoup, les jeunes pas te même pour. Bon, on s'appelle après. Moi, je suis à la maison. Ok, Jazz. J'ai beaucoup dépensé. Notre frère il y a bon pour toi. Je croyais que ma femme elle est enceinte. Or que ce n'est pas ça. Tu veux moi? T'as tout mon tombeau, tu dis. Ne me touche pas, ne ose même pas de me toucher. Quand il y a ma casse, ma page, n'a fini yo, oui, mouluba, oui, y'a pas de poteau, ça, y'a pas de poteau. Et puis, n'a pas loin là, yo. Est-ce que ne dis rien? Pourquoi qu'on ne dit ne me dis rien? Comme je dis, sinon, je vais commencer à te frapper tout de suite. Tout de suite là. N'a pas loin là, yo. Monsieur, explique-moi. Explique-moi. Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Qu'est-ce que Moutombo a fait, monsieur? Explique-moi. Pourquoi tu peux me mentir comme ça?
Tu m'as touché. Bébé Nobote, Tu l'as enlevé. N'a pas ma yongoshi. Ils ont pour mon place où ils ont coupé sans zéma. Ils bimena mon coupa. Et pourquoi tu me menti? Dis-moi. Ils ont qui n'a ouji mato, ils ont banyama. Et puis n'a pas qu'on la yo. Mukajane n'a pas qu'on la moi chinanga. Moi si atatu mutombo jama konfuto kwa nzu butombe la. N'a pas qu'on la yo. N'a soubele yombo bon ma paix. N'a soubele yombo ma paix. N'a soubele. Ouais. Nambi mseye biloko ya bonyosu iba kupima nani uza kupima ne ose même pas uzana banyama tu me dis que uzana zima c'est ça pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça le femme tu uza kukosha mbali na yo ya oyi muntu abenza yo bonga yote papa la uza kukosha uzana zima on que ça zima te uzana banyama hein avec tout ce que moi je te pensais. Avec tout ce que moi je te pensais. Dis, prépare-toi. 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 T'as les chiffres. Je ne vais pas te voir ici dans ma maison. Je ne veux pas te voir ici. Je comprends. J'espère l'autre fois Nanda Yebisao. Lopez, disons, Nazananda Kwana Nazali.
Yasmine, qui tourne na valeur. C'est longi na yo na valeur ya. Yango ndako zaka soko koloboko gango kanja yonde mokolo ndako. Na kanja ndako beko ganga. Mama kama suzuzu yo kako eko peso na kanda poso ka oganga. Oh. nalali nalamuki.
nazoyebisa yo Yasmine soka monani te yo mpe na ndako okotya makolo na yo na ndeni nayebisi yo mokono nga tala nayaki ana bana te kuna boti bana ebele ndenge boyanga na oketi na obana na bokola bana ngai donc loko oyaki na bana okomi komanipule na bandeko na nga omoni yo okobengana mpona Yasmine aza nani bango baba nani oyo olingo bengana nga na ndako mpona bango Lopez, tu me prends comme un truc ou une chose, dis-moi. Yo doko mutima pasi mpona bengani Yasmine baba ndeko na yo baza bandeko no te bokola na bango na mboka kuna na yo komi koinvente bandeko baza bandeko na yo na bengani Yasmine akende oyibanga $10 na ndeni ekobenganga semeki te alingi sukombo wana te nalingi koma semeki wana te na mboka ko chéri okosanga poani moboda venimo na mboka ti mais eza lokola yo mpe ndeko no moko soki awuti na mboka ye toyambi ye awa mabe nanu luise a propre vraiment oyebi ngai mwasi nanga mutu akosakane nakangise mboka ti azosakana na congolais botala ye botikele temps eboko mboka ti yango ya pays nini ya congo te mais aprécise nde te yango biso tokowabi aza mboka te toyebi nde mboka te masekaka congolais biso mboka te ya braza te ya angolais non peut-être mais ezaka ya congo ya mon amour nayebisi yo na se retrouve na niveau 0 bébé yo oza te na makanisa kobota te sikoyo te pourquoi le temps mafuta taba baliaka yango ntango eza na moto toza lokola gisele bongifa tokoyamba te bango na sandrine balingi kaka discours pa magivel kabesa grande amaya balingi kobota te kaka maya na maya non elo nyonso te ezala na temps nango bebe mais kobota vraiment sikoyo te vraiment oyebi ke nde toza boye plaisir on a nayebi te parce que premièrement on a remercié on a changé non vraiment obetela ngo suma sura Serge Kaimbe te honorable Serge Kaimbe bazali wana bina pire vie oui pire vie vraiment yebi la photo zalaka nsima na ye po ezalaka nsima ba oui bien sûr vraiment taka makambo nyonso ya makasi oyo asalaka vraiment chaque année vraiment esala ye photo tshai parmi bato balobaka bato mosusu yindusaka ya pamba ozokomprendre moni dio ye na zakari bababaso osala quelque chose comprendre eza bongo vraiment sikoyo fona bengisa Serge Kaimbe na zakari na pale
mibale yo lambe mama lakisa bango bana ino depuis balia na balia. D'accord, d'accord, on peut me prendre mes sacs. D'ailleurs, tu sois là, tu sois là, Flore, d'accord. Maintenant, on présente une petite sœur, Marlon Mubenga. Marlon Mubenga. Souka na chérie, na yebso mona malamu dona na mona bongo te boba nous ala na ye. Ah, d'accord, il y a un problème. Alingi pe ba vie à prière makasi. Ah, c'est bien, c'est bien. Chichi. Ah, déjà pour la mélodie. Dizamatch. Ok, moi, suis-moi, ça, ok, là, $200 pour l'institut. Oui, je sais. Changer mon temps, changer mon temps. On a aussi un descente. Il y a un niveau au Kabela Batu, descend. Il y a aussi un descente. Il y a un film honnête, il y a aussi tellement l'institut. Basilabis au il na somba il na faire ya ba $200 et on a signé moyen au kopesama on a promis te faut la courager c'est quoi Magali Bite wazala kaka azali na biso comme na 3 bana ya solo c'est bien ya ko ko sala ka presse nga pena kota so apesa na posa ngota ba kop dom ba vandisi indusa ko sakana tena bob siko mutazo tera ba ngaka mama pasteur motema papa ale donc il y a kimia kaka ko lobeli na ba mupe wana donki na mona kika lokola yo mais tout de suite d'accord vraiment bon ba lo lokola ba descendre on a peut so peut descendre so na peut so descendre ya rien na fâché ya rien na ba maintenant mais non mais so perto e bagité vraiment bébé na ngai na peut ça yo na benga ka la vie mais on a bisa yo mungo yo foza na compte na yo le ko senga nga foza na compte mama mais bébé mais bon ce que tu n'as ngate comme bongo o pesa na ke no fomo sa compte bancaire au fond ce compte moza na lo hotel na ka non bongo ezali alors au moins nga quand c'est que au bando tout na chaque fois c'est combien ça na kati ya moi je so za na besoin au bouger aussi au yebi sindenga soit c'est pour toi ya solo merci yango ba villageois ba mo finga ba congolais mboka tia finga congolais mboka tia finga congolais ba onyo stubana mais il faut ça l'effort na beto pata turka na pays d'Afrique na on a besoin de papa Edi Kilombo ah oui papa Edi Kilombo na yoka ba bia sala makambo kasi za ba photo ba yeso kinzamba côté lié mutema na yo tuti na yi lala pungi abengo kaka ya kozwa visa okenda kenda to bonga matoke no kutana ba ya wili etoka motema mabiju etoka ya wili etoka mutaba moya mais siko neza ko kai to banda ba ya Nick Landu to ma utangola to kutana na ye ebo to ya wili etoka ya na vraiment na habité Flore na tout non yo vraiment de oza mutu na bango parce que bo bandaka quand on est de Londres basala musani baka ba copier entre temps bazape banani bazape na ndeko na déjà ya yebisa ma vérité sur basala Flore c'est quoi yo qui qui basala te Flore côté musona o moi mabe parce que ba on balé basala musala encore mais musana bango basala yango wana banda kaka banda kutu na ba age mwa nga kuna to lingena kanto te na kuta bango déjà na musana bango to zaina yo awa na jo appel mo ya Yannick Lando à partir d'Angola atindenga mbongo na victoire na kepi na ko makana victoire côté Dibaya wana côté bateka ba magazine côté zo soma magazine mo boya H+M ya vena nga mabeko comme ka curiosité natala so H+M et comme na ba numéro combien natala boy journal titre monene nani bakangi kanto oui kanto aza criminel ah si te na minute yo so na kanto
osoyena kanto te pe obetelinga lisolo te nga nde kotuna okututa osolola awa makambo ya kanto ozobeta ngo te est ce que yo soyena kanto obombelanga pourquoi Yasmine bona bombelo mpona nini non te yo yebisanga yo ozayena kanto ou bien sikoyo mpona sukisaka sikoyo obenga kanto kasi bengaka ye kanto te moi Flor omoni na yo monake no ndeka bakangi kanto a criminel pende ba na kata journal na zui na tangi na sombi ya photocopie si on ezaka eza journal na bango moko basali nde bati titre na Nathalie na kokiata ko kotanga ba kombo ya ba journal te onga na tanga ki ba titre koto ba titre mais na kati na journal moko ba ke kocha na ba kombo ya batu onga na yebi y compris na nani de Londres na kati babi bakangi kanto mais liste eza mulai siko bakoseli bango makambo pono yebso ka vérité yo kasi na yo ningi vérité on yebisanga vérité yebisanga vérité vérité zaki bango baza ba criminel te mais baza na ba vie na bango moko basala ba crime wana bayaka siko bapesi bango ti cop bapesi bango mbongo bango bake baluki ba petit na bango bake basali makambo wana mais bango bazuka mwa bénéfice na bango ya mais c'est comme Fleur baza ba criminel te baza bato basala cop bapesi bango cop bapesi sous pas bato on dit maintenant vraiment ofa na kanto ya coopérer na ba criminel on préférait pas faire naïe. D'accord. Au moins Fleur, pour toi qui est absolument sécaté. Yo ande konanga. Oyambanga awa, ozwanga neti ndekona yo. Na lingi na ngali susu de Londres te. Omoni na lingi susu te. Omoni avant nga mona yebisa de Londres. Na lingi na ona yebisa yo moko. Na lingi na ngali susu te parce que ngana okofana na ba commissionnaire ba ya ba criminel te. Un jour bango pe bango comme ba criminel. Ko ba te pe ba tika ko. Yo yebite comme pe bango coopérer pe pona yo pe ba bomi yo. Ya solo te Fleur. O se manzo to mali malinga ka yo kanto alinga hangai. Eza pona bongo te. Yo mona de no de ko kabela ba bongo pa pamba. Mais on va ko na bango ba zostali ça copte. Eza ba faire bango ba zostala. Eza te ki bango de ba criminel. Non ba criminel bazali o bazo ke sa makambo. Bango ba coopérer. Moi si bo signa makambo o elekeli nga on a kokoka na ngate na kokoka te mieux vaut na faire attendre 1000 fois na mutu na nga dendo on est dit que azana un commissionnaire ya ba criminalité Fleur dendo ma pesa ko combien te mieux vaut na faire na kimia aussi si le type na yo à l'aise ou calculer le stage na yo tu vas venir moi là je vais ça la mieux c'est pour la chose du sol moi ça va te donner même comme cadre de la société ça c'est très bien c'est bien tout le monde peut se regarder le temps là qui tokotika na ndako te katuka bika mambo ya hivi comme signe à respect ngana on a ça la geste te pa mama na koya te kaka na kotaka tu vois ils ont respecté taba tamboka ko sante neti il faut respecter non il faut un mot pour s'adapter na milieu déjà to comme na kin to comme on dit ba kinois et kinoise yo muto zo ko s'adapter to comme ko lata neti ba kinois to comme ko tambola neti ba kinois non to uti village to yes c'est bien mais ba respect musu biso photo za nango batakini ba makamsu ba respecta te biso photo yebaka ça va OK na koma na kuna te ma Flo na ebite na expliquer ndeni yo za mutu nanga oyebi makambo depuis mais kana osolana masa na yo moni mutema eza bizarre mutu musoko mona keno jo aza mutu mobulu tu mutu alwenge mais place mutema elala ka yo yibi mais quand ko faire comprendre masa na yo ke ngana jo na ya vie moni pena ba mboko ba kopera lati na to fanda na parler ba benga so ba gigolo na to sala masolo yaz a se retrouver to ça né ebise Yasmine on passe à caractère makasi oh ya lo baraka ya ngone tikala bon moi sona ebité na vanda na ba camarade mais yende ayo suki sangai polika msuso omoni pe ba muninga conseiller yo oyoki epe moi siki to comme makambo elengi te na mona net ba ke sala opération mutema moi ça zalaka moi ça lemba kaka comment yoko mais azo ki maninga zo yamba ngate na ba téléphone lo eza ke no ko supplier mutu en face
Mazo mono na te azo yambanga te mama. Azana ye neti abima ikalata uta obima baki aumela te kela boutique moko akosomba mo. Azo mbali mususu quand même azo mbali te. Bonga azanza mepona ye. Ozala na ye. Ozala na ye bona oyeba makamne nyoso. Flore. Osola boite ko bomlanga secret oza mutu ngai na yebi na sima. Ngapi na ba susi na ngana okipe suma. Nyoso per to ke to zonga zaki yo ha. Nyoso to ke to zonga zaki yo. Ouais ben ouais. Pardon ko let sangai. Na on la tsote mais. Sangate parce que quand on na prison aza kimete ngape funa moyena za na kimeza te de Londres. Otika nga pardon. Ngapi kana oza na kimete ngape na raisonner masa na ngana cap ndeni na osala pa bima moi sa zo linga ngape lisute. Ana mbongo to yebi. 2000 quelquefois. De haut, Isa transformé à l'eau. Ok, le zoom. Hein? Ok, merci. Mais pas Fleur Bozin, nous bien. Ah oui, franchement, vraiment, Naza bien. Naza bien, maman, bon, on peut gentil, ma casse. Yo, non, le bateau, quand on a eu respect. Il faut respecter ma maman. Quand ça, tu as un kilo, na minto na koma bokilo na il faut na respecter na lipa pa buna ye sola mama il faut tikape moi tsama c'est l'autre ah la kile bako benga bébé c'est l'autre yo po adapter kaka c'est bon OK ngana zongela na ngai ozotenda boy kende okotana kote na mingi te tambula ngadi nzambi Yasmine akomine kinwa neti mundele na ebite donné na zana suki na bateli na osala mais quand oza mobali ngana zongi na oya lobi hein maman chérie umuni atambota pamba ata lisi faire uzaka mwana obima na famille ba lisi faire mais kaka ko doze ye mo lisi faire ayaka na stratégie elongo ya bien sourire wazo fente ba tupa mema bango na enfer mais ma beni nonga na salut maman moi de long déjà une explication alors ko luka ko insister non tika na ko simba ngana tuza na uti ko expliquer Flore maman nzoto nga moko lelo ko ko simba ngo audience au moins sozo continuer boy franchement de long Flore non ko ça bongote oyebi réalité Soma papier mouchoir bébé na ngai. Combien? $600. Papier mouchoir. Combien zana? 600 maman. On a papier mouchoir? Oui, maman na sala nini bébé. Bino ba beti ba bakuna zile $600. Ya so na zo sala mo pona yo. Musala ona sala keza poto za la bienga na yo bébé na ngai. Delonta na koka. Na koka te. Omoni na sali yo nini? Beta nga simbele. O edema na vie. Kozo mote som sa pona ozwana ngango. Delonta déjà explication ko na lingi na ngate. Na lobi ngo malembe ke na boyi na ngami musala oyo sala kana boyi delonta. Kasi to vanda kimia liso zonga na na kimia to lukelo ko to salaire to kotika bébé. Na sala kango pona yo za na na lingi na ngate pona nga po anini. Na kuta kyo na musala no bombele nga pourquoi hein? Mais bombele nga pourquoi? Na kokate Flore o ki ko forcer ngate na kokate. Oui c'est vrai na linga de Londres a edenga mais musala ozo sala yango te ko sika na vraiment maman ya ko maman $600 asomba papier mouchoir maman papa musamu qu'est-ce que yo yebela Congo ba compagnie kufa musala ezalaka misala nga nazo sala po ya bika ngala boye yango azolinga te na sala musala nini yango maman makambo ebele na mboko yo mino mbiso ba homme d'affaires to bimaka muso tongo ko zonga popa naza homme d'affaires na makambo ebele na sala homme d'affaires nini ozoko sepe mama yebisa kasi ba faire oyo sala mobali boye te mobali akopesa mbongo mama bambasi mosusu komona koki kotambola ntongo tipoka komona ata mobali apesa ya pamba eza te mbele na mamango oyebi na o te po oyebi te yango ozoloba nde natangisaka o boye te natangisaki o boye te ya moniko kitisa motema lemisa motema aza mobali na yo nini yango kosimbanga te nalingi na mojalaka nde boye ya shimi mpenza mobali alingi yo te biloko ozosala liboso ya mama nalingi na mama limbisa naza emporté je suis perdu maman donc nayebi te mama bo expliquer nasala nini bana baonelo oyo oyebisanga te nga nde deja na boyi na nga nalingi na nga te deja napesi yo baraison na nga nalingi na nga te par rapport ya mosala oyo osalaka tokoki
mokili soko évoluer te oui c'est vrai oyedenga merci na nyonso o pesenga mais na lingi nanga lisusu te de yeso le fleur point nini boy point ni ozokotele pourquoi hein ozokotele mabe pena yo monika pona musala te na lingi nanga te musala luka batu misusu ngate na lingi nanga te yajo musala yajo fleur yaka nanu koyebisa eko mama mosala ngoni ni moto akoboya na ye mosala ngoni mosala kala kanto asala mosala nini yango moto mosala kanto asala yango kaiya sa mosala nini ngana hivi mama ya sa enda kwango paswale kaka te oya kota bima paswale oh siko no hospital ngba lobeni tankenda resite za kini zemi etanti hospital basura kana bani banyama donc combien de choses bande combien on a qui na sango zaka banyama libumu nao ta messi obi o aseme kinanga au moniteur to sambela so pena na ko sambela ya solo tango to senga nsambe pesa nga libala pourquoi ko senga penza mbe na oteke pesa nga mobali o ya malamu tata mo vianda ko diana nga nzamba pesa nga mobali na nga bietaki nazanga kilu wana yo mtolobi ntango otambula omona ndenge bato baotala yo batatuage na nzoto mwasi oza bato mwasi arabi na batatuage na nzoto non mais ça déjà epesa réputation ya mabe mwa mwasi ya pembe boye batatuage et puis msao neti moins sérieuse rabi yo toza ya baide ka neti ka ya bato ya village eponone elongwe te oui yo nde moto akini mais ana kini bafille nyonso tu oyo vraiment aza na temps banini baza na batatuage eza mabe teke oso oza na tatouage ebimisa bato nde image yaki ndumba mais eza na rapport ni rabi yasina koma bifinga nga villageois non nalobi biso bibale ba villageois André Kimbuta villageois José Makila villageois bao baza na pouvoir ba villageois bato bauta bamboka bauta nini village mais nde eza boye basintegra mpe bakoma kaka neti bakinoa yo nde naoteka dendo boye na mboka naza oteka dendo na s'integre bon sikoyo nga na oumela nanga te nayeka opia mbongo ya transport nakende institut seki osambela pena nzambe oyo tobenga jehova te yo osambelaka nzambe abengaka mari nzambe na okoso te tati na bana nasambela nzambe solo jehova jire yaya na bana nini ozobanana bandoka bamalale sikoyo ozwa bana tika na yo bimisa elongi ya mawa wana okotika nokobota te ya nanga ndenge aza bongo na mokuse mpo matoi fe eleka mutu te nga sikoyo yo matoi ekoma oleka mutu yo kasi sikoyo nayebisa nakokobota te ata olaleli bible ata obaluki na yango ata otamboli nango lokola elamba ya nzoto okotika kobota te parceke ya na ngai moko oyo nga molala litatu asimba na ekisi abotene kaka mwana moko ndenge atinde na nateki nano ata 10 francs te sikoyo rabi eske onokende
Là, c'est mon seau posé là. Moi, pendant que toi. Oui, au salon de coiffure. Maman Siko. Je vais regarder il y a 800 fois. Soit vous patientez, soit à PC. Merci quoi. Soit à PC. À PC, on a PC. Siko rabi wana makambo nini nango ozoloba mama siko nga na nzela ti lere ya kofuta mbongo ya ofuta oso epe 800 francs po opesa mbongo ya transportnana okoma retard te rabi tika na osala na obayebaye wana tika na osala mbongo opesa mbongo ya transport nga yaketa oyo euli ata kuna na ekole rabi tika na obabilo mosu nga esengi odendo nga esengi okwanga te me na na mbongo te siko rabi nga na okendeni nango vraimen ere mo olinga ocomprendre nga te lere na nde koloba na ope ke nini nde oke koinscrire nga okoka na ote makambo yango nde yango oui parce que na minute nga nakeye makolo na minute nakeye makolo na bamoi makasi bongo ata yo mo vraimen rabi yasmi na mboka makokokesa bilanga moi makasi ozomata bangomba ozobanga te mabiate kosala na makolo sikoyo one intégration te parce que wana village tokotambola na banzela boto ande kotambola banzete eza partout malili sikoyo banzete eza te natambola na sa moi oyo nayinda lisusu te tika na mbongo rabi te pesa mbongo ya transport mais sikoyo rabi yango vraiment nakolia nanga te kotyela ya solo akwanga ya deno na saki te nakolia te pesa mbongo ya transport naza na bato te kotoyo ça ma place maman non kende pa noko Edouard wana kopesa oyebi ete oyebi noko Edouard yango te bayamudilaka defisa mbongo euro yaya eza mpe na place nazokunda nafutelo numéro nasala boye okozwa nini te ata yo moko soki makolo ka lelo esali nini oke na makolo te omo eske biloko yango na bakura lelo mpo lelo na oke te na oke na makolo te siko bakura lelo na ratango ka posa otanga te eza question bongo te oza première fois te jour wana ko oyebisinga bongo chance nazobima nakute na igo kanza apesinga mbongo ya transport lelo lisusu te wana ekomi habite mais sikoyo naza nango te nasala nini nafuta bafrais académique to napesa nanu transport yebisanga na mboka ozoketanga classe yango ya mosika ozokende ande komi na kisasa intégration yo mosali kozwa intégré mponi boyeko yasmi to te pa mpe na osala ngo mpo na yo te osala ngo mpo na nga te eza mpo na biso mbale eloni ya mabenga asali wana eloni ya mabika mambu ya ngenge asalaki mbote ve nini nasala pesa mnange nini nga asali te yasmi nazondima natika na elamba moko nasala nateka badendo nga eza intellectuel siko rabi okoma okaple nga bongo mpo ya nini okoma okaple nga kena rabi eza mpe bongo te yo moto otakisanga ofutela en nga nafandi yo telemi yasmi respect nga nanoza na masa respect eza susi te mpa na ngai nanu kutu osisi baetide yango tokomi deja boye sikoyo rabi wana sikoyo olingo obimisanga na te yebisanga olingo obimisanga na ingrate oui ngai nafandi yasmi yo nakoka ngai nafandi yo malamu ozorépondre nga boye yasmin na bizonga yasmin nazoyeba noyaka Tazemi nazo te ata fortement mama kende za retard ata kutu wana kutu musika est-ce que so santa ta retard ya règle sauter
yango nabotaka na nko amona keloko ya sala eza yango na sansi te soki ameki suki olobanga na ozwa suze mosusu napede na vigilité nanga balanga moseka Excuse-moi, un petit dérangement. Je voulais juste te déranger. Ce n'est pas grave. Ok, je vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je me représente d'abord. Je m'appelle Mutombo. Tiens, mon compagnon, je te tombe là. Oui. Quand on entend mon cœur m'a été managé, je dis que non, est-ce qu'on peut causer juste à un petit 5 minutes? Malheureusement, dans aucun institut là pour déjà non, ce n'est pas grave. Justement, c'était par rapport à moi, je voulais t'expliquer le problème que j'ai de toi. Je passais dans la voiture. Quand je vous ai vu, directement, je parlais à mon chauffeur. C'est ça que j'ai fait ça. S'il vous plaît. Le nom c'est Jolie Yasmine. Je suis belle là. Merci. Au démarrage, moi, hein? Oui, papa, là, un peu pressé vraiment. Un peu pressé, est-ce qu'on peut chercher dans une semaine où on cherche le mot Koutana? Naza vraiment sûreté. Je peux avoir ton numéro? Non, juste seulement les numéros, tu me donnes les numéros, c'est toi, c'est fini. Non, ça va, hein? Non, seulement c'est juste pour les relations. Tu n'as pas de relation, oui, on fait les relations, ce n'est pas grave. Bon, peut-être qu'il y a un numéro, non? Non, il faut qu'on... Non, on peut chingailler, moi je vais t'appeler. Bon, papa, vraiment, franchement, vraiment, moi, il a fait ça, exactement. Bon, je te donne mon carte de visite, d'accord? Ça va. Je te donne mon carte de visite, tu m'appelles. Tu sais quoi? Dieu a créé l'homme avec une femme. Dieu a dit femme et l'homme. Mais allez-vous-en, multipliez-vous. Et vous allez embrasser la terre. ni herbivore. Ni herbivore. Mais awa ndeni ba. Ba biloko soso zo na o.
pepe maman bonzo oyo ebia oyo ya film dans vie tout na kata soutenir mutu na ngai papa on a moi provision mbala moko damage na biso ni e pour la ebe bale ebe bande so beja ngamba mbala mo fi comme on awa ba msusu na yaki na mwebele na tikali kuna na porte barabi na ngafona meka mais ya tu zo mona na osepela bo ngai pe donc zaka lokwa uza na prison andeni obi ke no tio kota ki ba filma ki azani balakisa on écran ngamoko bena yo ngate yo ere ba ko kanga yo akanga balakisa yo na écran mais pesa misiko ke no so fa ko ndungu bena no fa bola ni lane mutu azwaki image sona peleka te oyeba ndeni nango tozana mutu to azoela abatama bato tout na minute so dans olika siko na tambula siko yo moka te ba biso tout le convenant nango yebi yasmina ni ngani na mona ni yasmina linginga sute ayibika kero kwa yo wana biso tout du nombre sebi ngana lokolo loboko do tinga na mona ni yo pe nenge mondo ba mondo yasmina comprendre jeune na biso ça linginga sute mato kaka falu panga ila utsola na kutsango na mere umuna kapetsona kana miswa tsona na caractère nzakoluka moment opportun ni na solo na ngai na mema ta na braza kuna ngai na panga yiki toko po so meki na grimace kana obwa ko ne baler ko na kata ya finance on point c'est pas pour nous au niveau penato bini bena danse ba balado tu vois abengi tina ngola petit sandre la corona abengi Gisèle Bongo Fatokoyama la bango tout apan tu peux penser que notre couple biso to sala ka ba job à Gisèle pe ba sala ngo ba wana to sala job Gisèle bazo beba na po ezo bimana kwa Gisèle mta panze sango bien oto bozo ke mbango na moi makasi na to soma ba épices nde moyo ezali boye bato basomba dendo mingi somba épices pona kende na sala demi carton etikalaki wana madame naza bien madame nga mpe na ye nani kozwa mwana na classe namoni ere epusani yango na ye kozwa ye rapide nga mokotanga koto c'est bien yango na ye mbango po lokwa nazobima nazodeplace mokie tofaki nakutana na prophète na ngai prophète Fidèle Yeija na temple du changement oui obi toza na banali ya nona ndeti place prière ezala tosami nasambelaka wana yango nayaki nazwa mwana tofaki na passe na contrôle kuna emaki moi mpe eza makasi nayebi te so tokosala ndenge nini pensa touche pitié $20 nazwana mwana comme ça olukanga na bureau na ngai lukanga na bureau na ngai tout solo ça va ouais ça va bien ça va bien alignomi ok mais rapide na loba pourquoi olukanga ngai te bon lisolo ya kosola no ezalaka te non chérie ezaka te na bato nyonso yo koya na bureau na ngai ndenge olingi donc mutu moko akoloba no teke non rabi kokota te bien kosala boye te non donc ozala l'aise oyoki ngai merci madame je t'aime beaucoup bisous Marto tu peux compromis pour la main. Tu m'as envoyé bien là. On a aussi la négo, ça l'a gâté au 3 mois au bon avocat. Voilà, pour le babon, on a intensité dans nous. Vitesse à idéologie. Je suis dans la ngaï. Nous sommes dans l'Indénie. Nous sommes dans la les boumou. Au salaire combien de jours? C'est un moment Kokara. Et Kokara te pour la mbamba. Il y a une stratégie où on a un thème à double, mais on a un peu de Kokara. Au Bimalandi. Lundi.
Elle toi, elle peut lundi même bon ça ni ça man. Mundo le ça. D'abord normal. D'abord normal. Tala une betanga na beti da 2 semaines ou un mois après 3 mois. Mon hier mo beto boya gati beto keto zanga. Toi ba star. Kasi bon na ça. Après que tout ba kota ba prison. Ba to ke place. Institution. Ba Nelson Mandela ba kota prison. Ba Jackson ba kota prison. Ba Mike Tyson. Ba Jean-Claude Van Damme ba tout. Ba soki ba 50 cents tout ba yange tout. Ba DiCaprio. À côté de prison, bon, on se voit sur Barou. Ouais, nous avons fait trace, nous avons fait la Yobima, bon, tout ça là. C'est une question idéologique. Il fallait nous mettre de la courageuse. Voilà, maman. Moi, c'est le tour qu'on a gâté à la presse. Mon de tout ça, la trace en petit sango. Il y a tout ça, la bénédiction, il y a la paix. Il y a une fois, ça la pauvre. Souvent, la bassia. Et souvent, la télévision. Parce que à Kendaganete à Olinga et à Mitiki. Parce que tu bien à la télévision. Il y a côté dans la film, télévision, caméra. C'est comme ma belle bango pendant ça. So ba moni ka na mtomba mbane. Ah, so yepele ko la comprendre indusa ko taka na maele na bon. Yakina mwanza anaonga bon. So mu na mu defa. Wa moi samba. La luma. Mais bon ça na bina pardon. Non, lundi c'est bon. Papa. Nazane sengote. Qui vous dit tout ça? Mais à chaque Nazane sengona yo te papa. Soko zana makambo na nzoto na yo. Tala ni bota na yo. Makambo ka dokwa lobi. Papa, mwana ngai na bota mwana na bite mwana na ngazala abota kate. Yo zaka na kisi. Kado kwa lobi nyonso. Ser kado ga confirmer. Nyonso lobi. Yo zaka na kisi. Yo mutukanga mwana na ngama bota. Yo simbisa mwana bambaki, bambongo no zali na ngo, ezali bambongo ya kisi. Papa, nasali yo nini? Moi. Donc, kado konda lobi neki na ngo. Est-ce que mwana liboso o stopper, o tika na ser kado o tinda ye abota kabota. Abota kabota. Yo ya misi a bota ta mukolo moko te. Bota ata mo mukolo moko te ba. Ça vous commencez à blaguer avec moi, papa. Tout ça, excuse-moi d'abord de monter le voix devant toi, tu m'as. Vous blaguez avec moi. Moi le bini. Ngana ko blaguer na yo. Mais c'est ça papa. Vous avec Kadogo parce que Kadogo za muntu ya mutu papa. O moni mbongo pesa ngai, utika na mwa mkela ngai. Ko sakana na ngai te, so na yawe pa na yo. Olina kutuka na chambre sikoyo, bokota na mwana obotika lelo. To mwana sikoyo. Olina temisa yo kutuka na chambre. Attention hein. Wala na ko blaguer na yo. Papa. Ngana sai moninga na yo. Ngana sai ko faut besoin de respect. Je peux te donner une exemple. Je te donne un exemple. Non. Papa. Yo, c'est ma kokota. On commence là mwana bota. Nana kisayo. Oko sengai? Papa, quand tu me fais ça, je regrette pour toi. Ambo. Oko sengai? Toi mon papa ngo. Motakisi. Papa pardon. Démon. Satan. Et surtout des omoni azali mwana mama Maria. Oko kukaete ye azaki anuarit. Ndongo mona kaiwa. Bano yu. Niki no finganga. Ndoma kamisa pana. Manipile nga na ndako na zangi kimia. Ndaka mobile nanga onga ba ko te mobile. Kadongo azalaki muntu tangu mama botinga dongo akoyeka na mbeta y'hôpital. Tango akoyeki pona bokoma Kadongo elle a un problème na mutu. Papa, l'exemple c'est quoi? Ba Carlos Nzambe ya Elia. Aujourd'hui ba chic bazo le comportement. Aujourd'hui ba ngimbi puissance de oya fandi na lona États-Unis asa ko jambongo na États-Unis. Papa, tu sais que ça na ba ngoto bandaka na mbashi. Et le loyo oyi buza kulibana yango baza kulibana Carlos Nzambe ya Elia, baza kulibana ngimbi puissance de l'eau aux États-Unis, baza kulibana chic bazola. Tout ça banto, tout ça kusala mbonga tutengi papa, je fais le diamant aujourd'hui moi mutombo. Et le rôle de Bazar Ben Diamant, comme tu vois, aujourd'hui, on a commis un kish. Papa, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu veux dire quelque chose? Papa, tu parles de papa. Omoni, okokaete. Oyo no omoni okokaete. Yazana makila Jésus. Oyo kaka rokelua. SPT rokelua, oyo azana pon noir. Na Max Soso, bazana pon noir. Soki yo mekiye. Bango pe basana na mbongo. Loko yo tangi batambo. Bango pe basana na mbongo. Papa ko suka. Ngana? Simon Luwa bazana na ya kuka. Simon Luwa bazana ya kuka na kabinda.
mwana mama leke papa tous papa to ko ngai na yo tu nyonso no bana nazalaka na bango na jaka na bango oye ba yango na bango siko siko bazona mbongo ya kishi bango bazana mbongo ya kisi te yo ne kozana mbongo ya kisi